Bonsoir la famille, Mbote Bandeko Bolandara Bisso, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Bandeko nanga toyeli bino sango wa mawa toyeko kabula penza sango ya mawa sango ya matanga toyeko kabula yango elongo na bandeko oyo balandaka Ursule Botelwa TV. Nzamba lula pambola bino esika nyonso bozali bandeko balandaka biso bandeko ba emaka ba video na biso mingi bao ba partageara ba video na biso. Vraiment nzamba lola a pambola bino a toloba toujours. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Bandeko bozo komelaka biso na numéro na biso tozo mona o lisusu te mikolo ozo kotisa te. En tout cas biso tokotaka vidéo chaque jour. Ba abonné na biso ba yebi chaque jour tozara na live, chaque jour tokotaka ba vidéo na biso mukie au moins dimanche penza tokotaka er mo mona tokotisi er mo po mona tokotisi te ezala kaka dimanche. Mais chaque jour kobanda lundi ti samedi Ursule Botelwa TV akotisaka vidéo. Dimanche, tokoti sarame, ils aura tantôt plus tôt. Donc c'est ça. Alors, bandeko bozo tuna biso, c'est sûr que bo activa ki ba cloche à notification te. Naloba toujours, naloba toujours tango s'abonner, activer cloche de notification. Donc tango ka kozo s'abonner, au mona ngonga moko ezawana, o activer yango. Ce qui ont activé yango et vous permettre yo prochainement tant que tu ba analyse na biso au monde biso directement et si kanyon sokozala. Mais ceux qui ont activé yango te moye pe au monde biso e kozala te. Donc activer cloche à notification pour et permettre yo prochainement tant que tu ba vidéo na biso tant que tu kota live au monde biso directement et si kanyon so kozala. Alors nzamba lola pambola bandeko bo soutenaka biso na ba j'aime na bino na ba partage na bino. En tout cas na laka ki bino live na pokwa lelo mais tozui vraiment tenter ya kokota live na pokwa ya lelo viki mbula ezobeta kotoyo ba grippe pezo salanga na sir bozo yoka ndenge tozoloba. Donc moi grippe salinga na pokwa awa nazu vraiment tant lisusu te ya kokota live na biso. Alors tokutani lobi penza lobi tokota live na biso kaka na era momesano boko na biso na live kaka na era na biso o tokota ka live tous les jours. Alors boko na biso na live na biso lobi à partir ya 14h tokozala déjà wana na live. Alors bozala déjà wana à partir ya 14h kaka ndenge e zalaka. Alors nzamba pambola bino bandeko bo soutenaka biso na ba j'aime na ba partage nzamba lola a pambola bino. Aimez-les biso vidéo, partagez-les biso na Facebook, partagez-les biso na WhatsApp et puis partagez na Messenger. Na yeli bino sango lelo likambo yango esali pasi, sango yango esui motema, sango yango esali penza pasi, na zupe mwa ba message à propos ya likambo yango na ye penza kolobela dossier ya la dona. Naza sir bandeko nyonso bolandaka biso boyebi comédienne na biso na kombo ya la dona famille Libota. Je pense que boyebi la dona no ya la dona pa jouaka air moko e pa mama Bellevue a jouaka na epe partout ba bengaka ya kendaka ko jouer chez mama Bellevue pe akendaka pe a jouaka kaka ndenge ezalaka na pieso ba jouaki oya mama étoile na bana mama étoile zaki na todra na tegra na bosani titre nango mama étoile zaki na bana na ya bangola nu nani la dona jouaki camarade ya Lydia zalaka mwasi ya papa Blaise libala ya Lydia kufaka na sir famille Libota bazo se rappeler na makam na zoloba. Alors la dona akweli likambo la dona akufeli mama na ye. Mama ya la dona donc mère biologique ya la dona atiki biso na mokolo lelo epesi pasi pe mawa la famille eza vraiment sango moko ya pasi esalinga pasi na yoki yango pasi. La dona alaka deya na papa te, papa na ya kufa depuis longtemps, azalaka na ye déjà orpheline de père, azalaka na papa te. Alors mama na ye pe kaka ndenge ezalaka toyebi kaka liwa mokonzi ndenge tolobaka
basombaka liwa te soki basombaka liwa me bato ebele deja basomba baliwa mpona bandeko na bango naloba so basombaka liwa me biso tolinga tosomba liwa papa na biso me malheureusement basombaka liwa te. Alors mama ya comédienne Ladonna asili na kotika biso, mama ya comédienne Ladonna akufi. Naye ko partager sango wana na bandeko balandaka biso to benga Ladonna to soutenir ye, en tout cas to zalelongo na ye to benga ye to zalelongo na ye to lakisa ye bolingo. Oza fan ya Ladonna olingaka Ladonna benga ye na moment o azo passer eza vraiment moment moko difficile. To mona ki elobi aplibiya ki na page na ye ndenga lata ki robe na ye ndenga kenda ki kokende kuna na bavoisin kuna na SB Award bainvitaki ye tomonaki Ladonna ndenga kendaki namonaki ndenga plibiaki bavideo na ye ya robe na ye alataki abima pe kitoko ngana bi akendaki ok elekeka bongo. Alors tolali tolamuki kaka na bapokwa lelo sango ye kokoya ke mama na ye akufi. Natali photo ya mama ya Ladonna nde bozomona photo na tieli bino mupanzi nalobi non maman aza nanu jeune donc soko tali omona ke aza trop jeune donc trop jeune. Mama ya star na biso aza vraiment jeune nzambe abengi ye atiki biso donc eza vraiment pasi la famille tolela na ba o bazolela ba comédien tolela na ba o bazolela na kimia tolela na ba o bazolela na kimia olingaka Ladonna komela ye oza na numero na ye te kende na Facebook na ye kende na TikTok na ye kende na ba page na ye. D'ailleurs Ladonna répondara na ye très bien. Ladonna azalaka na ye très bien, azalaka na ye bien na mutu nyonso. Ladonna soko komeli ye a répondaka na ye même na Facebook na ye soko komeli Ladonna ako répondre. Ladonna a répondre na ye na ba message facilement. Donc oza na numéro na ye te benga ye komela ye solola na ye présenter ba condoléances na yo solola na ye maloba moko o eko pesa ye makasi ozala bien kokufela parents ezalaka vraiment facilité. Peut-être lelo bambali osombo baoyeba na bango na importance ya bamama te akufeli mama azobina na ye na réseaux sociaux azobwakela na ye lisu famille bajeton. Pourquoi? Parce que ya lingi na ye mama te akufeli mama azobina bina na ye azobwakela na ye famille bajeton ayini na ye mama akomi na ye kofinga mama ya ye mama na ye moko ayina mama kanga mama ndoki ti mama kufi asundoli ebembe. Ça fait trop mal. Mama nalobaka mama aza mutu kilo mama aza mutu osakana na ye te. Donc likambo ya Ladonna epesi vraiment pasi la famille tozala wana azokoka même pas aza na pasi moko so botali na page na ye bomona komi mama oku eza kaka te liwa kaka te okufi te me obomi pe nanga akomi mama okufi te me obomi pe nanga. Ladonna atikalaki kaka na mama na ye alaka na papa te. Nzambe nde mokonzi tokanaka liwa te me eyaka liwa eza nzela biso nyonso soki nzambe alobaki ngonga na we ebeti bakanga ngonga te tozovivre na se na moi o na ngolu ya nzambe. Soki nzambe alobi lelo ngonga na yo lelo tour na yo so nzambe alobi oke lelo yo ndo ozokende toza na shwa te. Nzambe nde mopesi topesa eka lokumu kande balobaka na ba circonstances nyonso tokumisa kombo ya Nzambe le maître des temps et des circonstances. Donc quant à nous ototikali tomilengela totambusa bavi na biso malamu totambusa bavi na biso na kobanga Nzambe po liwa tango eyaka elakaka te. Voilà nayeko partager sango oyo nayeki nanga penza na likamba ko umela te sango o nayeki ko partager na bandeko bolandaka biso eza kaka sango ya mawa nouvelle ya mawa ya comédienne na biso Ladonna. Alors ba comédien
bandeko na ngai ya famille libota bolakisa bolingo na moninga bosoutenir ye bolela elongo toyebi déjà ke famille libota kutu bazalaka na bango na bolingo déjà automatique bango bazalaka déjà bato moko ya bolingo bango balelaka déjà na bato bazolela bango bazalaka na bango te bato moko bayaka na matala na sondeni non bango balelaka na bango na baye oyo bazolela alors lela na baye bazolela lakisa bolingo eozala malamu mingi courage la dona beaucoup de courage nzamba pesa bino makasi ba condoléances nanga na famille mobimba en tout cas zala makasi ma chérie nzamba pesa bino makasi eza facile te kobungisa être cher eza facile te kobungisa mama nzamba pesa ka makasi po nzambe nda permettre mama kende nzambe nda permettre mama kende alors nayebi pasi ya likambo ndenge ezalaka pasi ya likambo ndenge ezalaka nayebi yango mais nzamba pesa bino ka makasi nzamba sunga ozala bien kimia nzambe likolo na bino ezala malamu mingi nzamba lola pambola bino la famille tokutani à la prochaine occasion tokutani lobi na live na biso voilà tokutani lobi na live na biso nzambe azala elongo na bino natiki bino emelenga ka video telanga ba j'aime s'il vous plaît emelenga video eoza malamu mingi emelenga video kukena j'aime nanga te eozala malamu mingi bye